Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui bien, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose question, on répond doux sans insulte. On reste debout, copé ça n'a pas argument. Développement, toko beta mondialelo. Na français, na lingala moko zali wapi. Yemba na biso, BBC impoi, tikali kambo. On analyse, on explique, toko beta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisous encore. BBC. Poi azali awa mayele ya mabete solo ya motema kaka on analyse, on explique, toko beta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisous encore. Comprendre yo ka faire ndenge ezalaki parce que bato ebele bana mémoire mokie ndeko na biso Ferdi Coco esika za ayebi que Patrick ayebisaka déjà va abimana na nani na Louison tandis que Louison vina ye abimisa na réseau sociaux tabetela mututé landanga bien tango baswani na Patrick bazena matata na Ferdi Coco Feti wana obakendaki notre frère, mon frère Christophe azaki na bango. Bazaki ba garçon d'honneur na feti wana. Omoni bazaki da matata na Ferdi Coco. Vidéo Patrick Boketa la bien na kati ya compte ya Patrick atie Louison. Azo filmer Louison tant que frère, tant que moi sinango moni Patrick azala sincère.
Ferdi Coco a sala live à loba, a benga ye, a bandi ko sala zoua. Que comment yo ibisanga mudozana ye, ezate koke fait parce que nani Ferdi Coco ye ba kite ke yazo ke ne fait wana Luison ko sala kuna parce que Ferdi Coco bi baloba na Luison te. Vous comprenez? Parce que bino boninga ba sala bino matière. Parce que awa bozo bomba komba Patrick, bozo bomba bato ba sala ba chantage, boningo zo beauté difi botie liboso na ndeni. Ata bolinga ngati mais boza sincère. Vous comprenez? Ezala ki bongo. Ba o batala ka biso ba di ke oui ezala ki bongo. Vous comprenez? Et au sala na ngope makamba Luison continue ba dépression de bomonaki, Luison komi ko sambela. Na ko sambela Luison abani ko so batak parce que makambo, matondo, na famille Luison pe babandola ki Luison bakabwana ki deux parties. Omoni, Luison soka kufi, eza e bandeli ya réseaux sociaux, na famille pression ba salié. Ozawana matondo je crois yebi. Omoni, et fait que y a bomba qui intimité na e. Aya qui na réseaux sociaux, azo la sa tonton m'a dit ba bandoro finga ye. Luison tika ko finga mutute ke o des fois. O boye. Ala ki se ki position te. Vous comprenez? Ferdi Coco comme beta bâtir. Eh ba musu boka sa ba yemba ka ba frère, ba na ba frère te ba pe ba des fois parce que ça est là qui fait zoua. Patrick a disait qui image moni na koza na moni garçon e ko bandoro ba bêtise. Garçon no ba bêtise kombo na yo. Akoye ko utiliser comme sous beaucoup tene moni o petit sœur na kacha simbio. Mais na image a moni ye moni azaka momi nanga. Eloko Patrick asala ki yangwana na vidéo oyo ya tiepa na ye wana bokende kotala. Azo filmer mais azo sa l'impression ki ayo ki sa fali ayo ki sa Ferdi Coco zoua. Ce qui Patrick azawa. Mbule betaka tozora mu pepe. Ferdi Coco aza baya komata ou beba sala ba lève ba oui beauté divine. Azo ba makamba solo. Oyoki beauté divine alo ba makamba solo. C'était comme ça. Rosette Rosette pardon. Ba noro solo la bien. Nani ndeko na biso. Nga mutakala ya Luison na tikali ko zwango te. Na téléphone nanga. Na tikali ko zwango te. Kaka ba tekende to mone ba video nike ba tie Patrick en micro s'il te plaît. Ba tie ba micro na bango ka ya ba bela nike wana eleka. Omoni ba to ko mata na live ya nani ya Rosette. Rosette a sali live ndeko na biso moi sa mata a défendre yi. Nga la tourna na ko fungola live. Na live wana motema na ngeza ikutuna toucher nini Luison te. Na bandi même ko conseiller. Omoni ndenge tezaka Luison na live nanga. Oroyo kango na voice. Oroyoka on a voice wana azalaki parce que banoko bangela nga que beauté divine tellement linga ba deux fois te mais lelo soka selelinga live la zaïd ngala sala parmi bateau ngala faire descendre nani Luison je crois que na sala qui live même les mêmes jours nga se souti ami boma parce que ça qui benza abati mais nga motema nange boyi le bi nga ko sala les live ma bête Luison nyoso lobaki yango wana place wana Luison ayeko sentir amour na live nanga que mutuna bandako bangela, vous comprenez? Mutuna noko bangela. Sur sali live. Bako bani bango. Madifa ola kisanga amour mo na yoka na live no, na ko comprendre que o bandako linganga. Ngande Luison na bandako considérer yote. Ezawana. Vous comprenez? Est-ce que vous poser question? Oui. Oui, question langeza boema di. En tout cas muto matia na live otolo banarate. Poser une question tu peux nous répondre na la grande na mututé et ça makamuto pe ça point deviner ce que vous faites d'accord muto la muto ça alo babo muto na bato to banati d'accord muto la muto la famille mama tondo ina musala problématique pas binga mama tondo oui lo bananga pas non pour s'adresser nanga dans le bana yoka cité na vie cause la agité tu vois bah batuna qui question sur lui que pourquoi or ça qui moto mais c'est là ça yo le baki le téléphone il fallait qu'il mangala lo yo baki le la comment qui oza agité pourquoi tikanga lo c'est là la loba katika ya loba tikanga loba oza agité pourquoi maman loba katika la six peut-être le question te loba mama tono oh loba katika réponse kasi yo tunie ya yo kitoka réponse enregistrement na ko wanga na te les enregistrements nanga parce que les enregistrements ya kitoko pour la vie nanga donc bolinga te na enregistrer kango nanko
parce que Luison tito solo na ye natikali ko fingete natikali ko koloba mabete na ye kutu ko bimisa image na ye obinu lelo bozolo ba na 2026 ke soka mibomi azaki na ba vidéo mitaka yango Luison bomi ngana ko bisabino tant que un enfant de Dieu Luison bongwanaki on est d'accord na ko soigner image à Luison parce que ngana kwa na Luison yone Patrick pesa explication c'est là la si sakasi OK aussi c'est là que c'est la si sakasi OK question on est là on a posé question Madi Vazela noko Madi Valobi Balobi binonde bobomi noko yo expliquer biso kasi ala c'est là c'est enregistrement là c'est bon maman c'est là le baté c'est bon OK Madi Vazela répondre à la question noko comment répondre à la question na ye par rapport ya ndenge alobi ke Balobi ya lobi c'est là baba tondo na ye protosika tokuta ila faire du coco natanga kopara ya makambo ye okuti bolinga ila mutu atunio ole malala ni na vie na yo ala poto na obeteli le passé nanga non na lo malala na lizo mais to bimara biso lisusuté ni bato so balinga les alaka bongo tu vois na expliquer il expliquer si na opini la famille nanga ndekolanga mo ya balé afana na Bordeaux asali mariage parce que la Jessica mon église ok yana ok ninga bien ok de Bordeaux to dal garçon d'honneur na Luison na bisi ferdi abilanga non na lingo sa la vidéo na Luison té ozoyoka so elle a promis place so te ba vidéo na to sali la vidéo data ba veste to sali na sa vidéo ngana Luison kakate to sala ki 3 personnes 4 personnes elle a promis place ko Luison lingi to sala vidéo na bisi le vérité que Feli Koko aboye to sala vidéo abilanga isani de on dans le tout ça la biso sur to saka biso mettre de ça la 3 personnes 4 personnes nous on kavie nous ça les vidéos là et Luison oui Ferda aboni kuna atomboki abenginga na pekisa kiyo osala vidéo ya bi non réseau makambo Luison ici te sila nango osoko akimi fazo ka ke wapi yo ko komenga ke apona na musala osala et si ga bisi et c'est sila nango mais ko saboter to komolo kwa bande ko na Luison ndeko na musola ke mobala ko moya matete te pona azani makambo te umombe to binala yebo banzeba ba mongo boya ba kiko so ba lande yo ya ba mongo ele kina fede ya bo asela aboto la mi comprendre ti makambo yaki ayema ko boto la TV mo nde yaka ba sone na zuwa na ye ataye kombo ya nani yo ya Luison ba biso bomba banina bango mais tout ça wana nga na ko boya ngo kaka ozola nanga bien pona likamba ko bomba tine kamba ko banga mutu te loko moko te donc on est là qui ba tout na ba question pas ne ba to bio kala Luison la biso na Luison te tout ça bandeko to ba camarade pardon après Ferdinand Zoua ne faut pas le misama comme d'ailleurs qui fait le misama Zoua na Luison donc il a le comme côté là ça la utiliser Luison na nini so il y a que l'utiliser Luison d'ailleurs qui sur la vidéo so mi bena kata mbetu to na le biso vidéo ça la biso mi ça to 4 personnes na tu de vidéo on tala les comptes nangeza to 3 personnes on comprend et sili nango ngala zoom nanga fait là ça ba Zoua na mutalo ça ba Zoua na qui fait nous la taille comme Luison so que pas Rosette wota boya ko sala live yohana Ferda silika ba shoko ba kangi ba bloquer Rosette makambola pour la boya on sala Luison live ozo comprendre et sili nango nga pe na vai nanga to sur la pena Luison tout si e ba ye ko mener libele wele ko bomi de la biso eza libele akenda ko sala ni vidéo na bomi libele ko na garçon nga la yebi nanga yepete e vidéo na eye vidéo na eye na TikTok ba to ko sala ba live. Après, la défenseur, aye ko bimise pas la ke allo Patrick limbi sangande konangai ndina fipa donc je peux la page la défenseur au moment de la défenseur a finga besoin à faire dire abi fait le la bolingo o ka pour ko la muto ami suna finganga la défenseur akufita zali abenginga abinangai Patrick limbi sangande konanga ndinga na finga kiyo kala mutatinga na finga ndo yaki Luison mutatinga na finga bino bula menzoka ndi yepe azana makambo oyo na moni vidéo esalinga pasi vous comprenez so beti Patrick bekanga na continuer vidéo na okota na suka jito pa matake ya Patrick limbisa quand to benga Patrick ko sela muninga liko sela muninga nini tele vitela bi akiko tonga pourquoi et pas la défenseur atina défenseur a finganga ba vidéo ezana so ko betinga na otindo lo na page no otia nga bien choqué nga na yo bien o finganga pas la défenseur na sali yo nini la kanda wana na mutu na ko na kanda wana fungula live tandi ko luba na beta so batunde to ibana Luison nini banda Angola
boye après quand tu as bien vous wana ne mutu o confirmer que azaka deux fois oui na ba kenga na lobi kenga les autres bima na o bomba te na wanga na te abi ngala ila bisanga to bima après quand tu as bien nga lobi ke ya ko to sala émission o ta tuninga vrai ou faux que là les gens bima ga bi vrai pour la bomba qui te na ba ki ngo vérité on doit comprendre na bomba ni na ba ki oui j'ai la question oui na mona ki ba vidéo ngo na ba page oyo otuni Rosette atuna ki o question ngasko question ngeza boy noko li solo ya yo li solo o eza débit na ye après na kati wana ndeko na biso abongo wana ki amipesi pa Yesu ngasko na pose wana yo ozate ozali société mais ngana ina pose o question moko tangu ya mipesi pa Yesu to lekisi déjà ba rando na bino makambo nyonso to esili est-ce que yo bono sola te lokote mais est-ce que oyeba ki ke azana vidéo moko quelque part na li solo kaka pe eloko te sabata likolo na yebi eloko moko te sabata likolo na yebi eloko moko te ya eloko moko te vidéo oyo ezo sur na yeko yo kango na live na ngalo yo ozala na ngote wana de oui na yebi te na ko ka lobi na live na mutu amati akangi zolo abateka za de condition akangi bato na live na ngalobi ba ba kinga kangi la vidéo boko oui na miso Karine et la live dans lobby na miso Karine et na zala kinga la yebi attaque vidéo na ko que trois filles moko Europe babande ko gérer ba bete le kuta bete na yebi da yeba ki peut-être que vidéo le jeu za mususu o trois filles na yeba kinanga ngote za bata ko na ko satina yebite on a lobby que la lobby na maki ouvre il faut to bimangana la loi na lobby qui te la limite na bongo la bomba on est les cas déjà oui na yeba ka monde lobby fimora mati on va se rendre ko la matakangi zolo la kangi peut yeba ka on peut lobby kangi yeba ka on peut ga lobby ba vidéo wana bon tout na mutu question sur la tanga mama oyo pardon donc répondre pe mutu akiti mama ba tout le pourquoi ça qui osa agiter trop ba bi o ça qui les gens pourquoi ba tout le question wana o ko la tanga makasi bwenini bino ba bolinga ko senga ba to mbongo ya bakungu ya nini kuna azana kati zayi azana kati ba ko zanga te ba ko kiyo ba pardon papa ezayi atika ko mo ezayi merci na sala ezayi azagiter pourquoi osa agiter pourquoi ko tanga comme la tanga comme na kena o wapi osa agiter pourquoi ezayi yo Patrick, c'est là avant qu'il t'a. Patrick, c'est là avant qu'il t'a 2 secondes. Non, je pense que Nengue le dit, il y a qui et pas ça qui dit dans l'illusion. Bon, dans le moment où il y a les cas qui dans live, il y a Rosette. Il y a Makamboana, il y a live, il y a Makamboana. Diko na koyeba na vision bana na ngola ya koyeba pe vision tango yoye avant lo ba makambo wana ndenge vision zalaki na makambo ba video ebimaki na oyo lobi yo moko mutu tango bande ko mona vision bande ko mona ya azala akoma ndenge pour pas que normal a changé na le monde qui normal en fait pas que toi ba bo ça mama tondo on ta kufi bo ba teke famille le jour ba vie na réseaux sociaux té famille ba yeba ki banlango la Congo qui joue ça des fois ba yeba ki on beba tu ko to bababe na wa yeba ki on te nangola non ba kimsa ki na Kinshasa des pas ko famille na ko yeba mais yemo personnellement alinga ki biwane comme en internet en fait nani mama tondo ezaki eto sala rado nyoso sala ka nini nyoso sala oui c'est ça donc on va te le quoi muta kufuka ko pakolanga ba nini eto sala ka oui non là tu as raison ce muta na rado nyoso bipaka mais lui personnellement alinga ki viwana mutwa loba alinga ki viwana te siko ko to nga pourquoi ezaki to so les rando o lobi na rapela la lobi na yo so mutala ba moyi to sala ba rando bo mo na ngote ko fane ko bike pourquoi loba ki na yebo yeso akele ko to finga ngati ba finga nga pourquoi bo se ma ko elle to sala ka rando nyo se la permis hein akunyo se la permis ko ku fe so ba ke beka ka seka kufa so video le bimando tseba mbema bele babele parce que la vidéo na kata vidéo wana tout hypocrisie tout être la rado dans bon mode kuno tu as permis na si que dans le baki na ndima kike tout ça mo so pas pas tout monde la kingai na ndimi yawo na ndimi ya tout monde la kingai donc ça d'accord ya tout monde la ja le kendara bongo na ndimi o boni be la tama kasi makabubo ko bete di fa vidéo ba zukuna etalinga na ni na lobby na ndima kiawo pa na nino na rado nyo ça la permis to finga na ka finga ma finga e ba finga zo kareni le soir eta kufi pour le bani. Et ça normal na rando il y a le bega pe la zone c'est lié na kiti merci o ko ba lo ba je ba fou bo tsanga moto bo zikstanga bo tumbangai na suki wana no bateso na lefa moto te
Bon, maman Matondo, moni zali ezamawa tozana ezamawa tozana presque 9000 bateaux bazolanda yo na minute yo Luison arozongaka susu te na mokili elingi oloba lelo congolais niveau congolais akomi nango eza conseil nazopesa bato nyonso baza na panel oyo nga moko mpe nazwa conseil wana il faut kovandaka na libota na yo mama il faut kovanda na libota na yo oyo baaccepte yo il faut kovanda na bango oyo baaccepte yo te il faut kozala mosika na bango vraiment ezali eza pasi soki biso bato ya mokili tokomi na niveau oyo ya koyeba valeur ya mutu oyo azalaki liboso ezalaki rando ezalaki nini mépris manque ya bomoto ya mutu mama oyebi tokomi boye eloko nini communauté congolaise elupe tokoma na ba niveau oyo mama Luison accueilli Luison mutu moko akomona ye lisusu eza te mais koyoka bato nyonso facilité ndenge bazolobela Luison sans koakize mutu sans kopointe du doigt ya mutu nga na yebi 3 personnes o baza kokanisa te ke nga na azoba oyebi nga naza na bareteni parce que naza mama ndenge bafille wana bazala na bavideo basololaka na ye ndenge mpe ando oloba na bango karomiboma mpo aza eloko opesa te nga nayebi bango kokanisa te nde navandi boye nga aza zoba non biso nyonso toa na bana bato bagere likambo ya Luison mais lokola bacongolaise fo tozala bomoko eza eloko ose ekomi ça fait mal na kati ya motema e na kolinga te bima na monoko na nga mpo kongo mobimba mpo na miniti oso ekala le 3 filles wana bayebani ou soit na bango misatu wana oyo akotumbola mwana wa liboma tozala ni awa na Canada akopwata bango misatu wana nayebi te so bacompte na bango ekozalaka to bakosote bacongolaise ya Europe bokokosala nyonso bokokowangana mais Luison ayebisaki ndeko na ye bakombo na bino mpi nga nayebi yango aloba epepa na nga sikoyo Matondo banda biso oza na banda Luison akufi tozomona bato oyo baza na mépris tozomona bato baza susu na respect ya bomoto ya mutu te sikoyo bino bato boza na bainformation wana ya kombo ya bato na baboma ye te ke bazalaki au courant sikoyo bozozela nini soki bato wana baza sans cœur soki bato wana bazomata na bapanel ozolanda koyoka mais sikoyo bino bozozela nini parce que nga soki nazali ebima epa na nga c'est ça c'est ce que nalingi te yango kaka nalingi na nga te nalingi te tindelanga nga na bisango ndenge basengaka bamitakala ya bato ngai tindelanga ngo kaka lelo nasalela ngo live natia baaudio tindela ngai parce que Matondo toza biso sikoyo tovandaka boye lobi sikoyo nana ozala prochain ozala yo e ozala ngai e ozala peut-être Bernice e ozala peut-être bato mosusu bazali awa sikoyo toza na communauté moko toza na bato baza 5 heures alors biso bamisusu mpe ifo tozala 5 heures mpona kotraite Matondo nazoyebisa eloko moko mama kanga eloko bien teti asukaka kaka epai ya mutu aleki na kiteti moke mpona basukisa mutu aza teti il faut kaka moko adeside mokolo wana mokolo oyo ozwaki oyebisi mutu oyo bandaki kovivre na ye na histoire oyo obetelaki biso awa olobi lelo nga nazwi décision tala résultat ya décision ozwaki esauve vie ya mutu mama ya bana oyo mobali nalobaki alingaki amiboma na mwasi na bana na ye bango nyonso bakende et c'est parce que ozwaki décision wana alors soki yo okokosala yango te tindela ngai nga na kobimisa ngo tindela ngai yango napesa yo WhatsApp na nga na kobimisa bakombo na bango on peut pas rester dans cette communauté comme ça Matondo nous pouvons pas rester yo ebi combien de bato baza blessé yo ebi combien de bato na minute yo baza na pasi na mutema e komona bato bazoya bazomata na panel na yo sans mépris ekendaka ndenge wana bato bakufaka to perde bato ekendaka ndenge wana et société ngo pe vandi nango ka na panel na yo boye mais c'est pas logique maman comment nous on peut se permettre kotika boye to perdre un jeune garçon boye akei parce que ekendaka ndenge wana
et nous applaudissons. Matondo, ngana zo peso WhatsApp na ngasko, tinela ngana osala live. Na kochaba audio wana. Soki ba audio, o ezana ya buzoba, to kochaba pesko ba audio o est important. Matondo, nous ne pouvons pas accepter notre société comme ça. Ce qui est possible, ça veut dire yo posa ko faire partie ya batuana. On fait partie mais bazaba mama, au moni moi mawezala. Et to ke na malembe parce que ndeko na biso azana no eloko mo tena no isalami na moment oyo nga naza mwasi me mawa ya bo basi basali eloko bo zalo kwa basi musu ba bomi naza mwana ba rekil mukie, OK, naza mwana ba rekil na pasi komona ke ba jure peut-être sans pourtant ba comprendre que ba memi ndeko na liwa nga na affirmer bino ba trois mama bandeko na biso ya Europe bobomi bino pe bobomi luizo na affirmer parce que na yebi ke bo sali yango parce que bo bande ko benga ye salango pesa bango tala kaka mukili soke yo ki na yebi parce que famille na bango yebi mais obi makara pa bla cause ato lobi o lo bananga ba obi misango bo yo après live nanga bo ko yo kango na ba live ba tumso ba osala et puis la cousine o kene pas ba tunyo histoire ko loba et puis bo lo bango mais na lingite na munoko nanga po nazon di mate puis nazon di matenga kutu na telemeli bana mibale ya bingambe bongo bino basi misatu koma boko ko sala elo mura bongo te koma boko ko sala ngote ndeko akufe puis bino bozo mi mona teke bozana kati vous avez participé mitakala ndeko bozana ngo. Alors bonjour hein. Maman Matondo. Papa Blacko, ça a raison parce que acharnement il est qui mingi. Acharnement il est qui mingi. To yebite victime musu so izala nani. Ça veut dire so bozana ba kombo wana okope ça discrètement na mutu moko ba afficher bango parce que ça doit s'arrêter. Ba continuer à vivre dans la acharnement à boiter. Mais boyebi ke ko bobi ça ba tout so bo découvrir nani ezala somo je vous jure. Ba kufa kaka parce qu'on pas kei pas ala mutu. Beaucoup zanelo ka mutu te. Ole bo afficher mutuana aosa ndeko na bino mabe bino bozwango comme neti moi matière mo boye o bobombi yango bokoki ko attaquer un jour ou faire quelque chose de mauvais ils ont mabe vraiment il faut batana ba yebana comme ça acharnement il est qui ko publier ka bat bamitaka là ko yakana ba matière à batu tout le monde a supporté à té déjà moko akei lobi ezala nani tout le monde a supporté à té bon bana on a mental wana à faire le mal aux autres. Même Moutounio sont tout un supporter. Il faut vraiment battre la communauté et y est babango. C'en est des trop. Il faut que pourquoi? Oh, azolo baki akufite wana eza nini? Bandeko. Bernice okofungola micro na oto yoka bando yo na olobite. Mama Matondo, mbote na bino nyonso, mbote vie Blackos, bino nyonso bandeko ozwamia. Bon, nga na mati déjà, je tenais déjà à m'excuser parce que na kanisa ki likambo eza makambo ya lokuta. Mais en te voyant parlant, na yebi ke yo kosa bisote. L'air ozwaka makambo même pour nos loba, il y a toujours na bosolo. En fait, likambo s'est passé dans la communauté na biso, c'est vraiment horrible. Et ça peut na kolakisa ke à tel point l'être humain, il est fragile mentalement. Mutu aza e bendete, même balanga nzembo baloba. Monte meze bendete. Là bozo ya kaka ko salaka batu ba mabe na ba réseaux sociaux, oromona mwana batu azui succès, bokomi ko lingele bout bo boule. Yango na loba na dedi succès na ye, nde sali penda bongo. Bakomi ko bengana na ba Mama Matondo ba bengana kana ba WhatsApp, ba conférence. Ba sali likita babi mutu entel il faut to casser. Au mona bokomi ko sala muninga chantage. Mutu na mutu azana mental na ye onzamba pesa ndenga supporter makambo. Mais boye ba ke bino pe boko futa ngo biso tout au mona ka ba vidéo moko à l'époque obo salaka pona ye. On n'a pas dit que le gars il était parfait. Mais ceux qui na sima nango bino bo bombami, obo accélérera ki mwana bato mobile po bo meme na liwa. Boye ba ke bino pe na TikTok. Toko kunda bino. Parce que mo oba bengi na français le karma, karma betaka. Et puis jour karma betaka nzambe mutu ayebi jour betaka. Po bino nde bozana ba vie na bino za pe mieux placé te. Bon comment ka ko fandi ba tumakita so bo lia ba kindoki na bino bo mema na réseaux sociaux.
boko bima na poisa pe bino boko tika l'éternellement te dans mususu yekutu nzamba zio akene ko pema mais ce eza vraiment ya solo nde ba bi Luisan kufi ce vraiment nga kuna kasa eza buzz mais ce que eza ya solo bino pe boko landa ye po azaki boko landa ye ngana osaka na sa prophète mutu nyonso to abombami na sima ya liwa Luisan o nyonso tu accélérer ki mwana mobali oyo boko lande na TikTok bokanga data lelo c'est Bernice maman futur maman pasteur mutu na lobi na bino bongo na loba mamu kena lala lisusu no ko mama le kaba mwana mwasi oyo na kolala te mama makambo ezo bemisanga naza déjà na video ya matanga na tina compte nanga na lingi na loba boye ya matondo oza muto injustice na ko beto pembe parce que oza muto nanga na nini mama ya tika na beto pembe na boy na zala hypocrite tika na loba pourquoi tangi Mervine ba mususu bombi bango Mervine nde mungomba no ya mukuse tika na loba ya tika na loba pourquoi otangi Mervine nde zoba na yo oyo tangi ba misusu bombi bango pourquoi tanga bango soko tangi tenga na kotanga parce que na tanga ki bango depuis na kotanga te tika ba biloko wana omoneli Mervine omoneli Mervine no te za pona bongo te botika ba na kana live nanga wane komi komonela na pourquoi tangi Mervine non yaka na numéro on a benga kiyo pardon yaka benga nga kuna pardon OK merci ya matondo merci na kiti to benga ko sa bongo te sa bongo pardon mama tondo na ina yebisa o kaka oui to sa bongo te na hotel eloko na lobagi na Patrick yango wana moni biso bato lelo tozi ba Tozi ba matondo e complice wana nazo yeba te babla cause matondo e yango ka français bo ni boye yanga analyse matondo e complice pourquoi bolo ba bongo te yo te na ba na commentaire naza mwana mwasi boye lo ni ne sala ke ba mama ba sala eloko moko boye o eza faute moko grave basali nazo mi tia ne sika na bango ba mama eze eloko moko ekomi et na koyi koloba te ke basala ki yango na koyeba tant soupe basala ki yango na koyeba te ke le fa ko benga ndeko koloba ke sala ngo eza kozala complice tant souba yeba kité c'est dans ce sens là pour naza moi si bango pe ba maman en soi je sais que o basala eza mabe mais to koya boite maman to boma bango toza basi malembe biso no toza ba congolais et ko bima nango dana no mama tondo pardon mama tondo eza na batu pe ba yebi batu yango et ko bima nango mais muchama ina 20 s'il vous plaît toza ba ndeko s'il vous plaît ndoi na biboye mama tondo ngamo pe komnya nza matondo yi est-ce que ngelo na oloba kaka est-ce que ceux ezaki yo balinga olinga est-ce que balinga ba olinga rendre compte que batu ba loba no ke na otala parce que eza maman soki vraiment que ezalaki yo nani alinga bikisa yo nani maman nani o eza to oloba mort d'homme mama tondo mort d'homme soki yo kila bango mawa siko famille maman pa Luisan za mamati yo kile pe mama Luisan mawa te bango ba yebi famille ba yebi makambo nyonso tu oui kasi tikoko yo kile batwana mawa te oyebi ke obiki seki am ya mutu moko na Canada e pando ki tata wana okito tiko soki ezalaki yo te moi ça pas lingaka kufa po oyo dénonçaki mais pourquoi pas to bomba mabete à chaque fois babimaka au moins likambo eza mabe comment ça fait ti mutu aolinga ke ba pesa ye mbongo au lieu soit mbongo pour o défendre mutu na bon au soit au défendre mutu na bon mutu akanisi lio mais yo lingi pena ke oui mutu na pesa yo mbongo pour mabe donc o dénoncer ye na tel niveau soit o bomba mabe moko boye ndenge nini matondo pona nite ka ba aplibia ki ofaki ba plibia ngo pardon baza bandoki mama baza bandoki mama zela nano Ah Blanco, en tout cas, faut luka, hein. Il faut luka vraiment nini il faut dénoncer en tout cas. Nini meho la moto. Proté na zapi na relation na bangote. Non. Mama tondo. Elo ni na. Non. Oh azolo bakeo asolo na na mutu na bit na mama tondo na lobi boye tant mususu na ndenga respect ozalaka nango pona bato yebi ke bato o intel na yebi Blacos na yebi Karine na yebi Bernice na yebi na ko bimisa boete pona yebi mama bete par rapport aussi à sagesse. Tu vois, d'abord c'est réservé, tu préfères que maman ya bana bazana ba foyer pour na bongo penza Bernice. C'est ça que na solana bango non. Baza ba congolais, baza ba maman
Toche mai na 20 za pona bongo. Moni tango bandi panel. Maman Julia Zela s'il vous plaît. Tango bandi panel oyo oye ko passer message ya communauté et tout tika ko détruire. Vous passer message et communauté tout tika ko détruire tout. Réseaux sociaux et boumi une partie baboumi yom toujours passer message. Et biso to vandi ya toujours là. Ngana kosenga na yo zala vraiment très sage. Pourquoi? Parce que tant yo zolobake baza ba mama na boyi ozotanga kombo ya mama moko ezobima juste te na part na yo moko. Donc ça veut dire que bato bazolanda yo bazomona yo moko pe liboso ya écran na yo ozobima crédible te mama na ngai. Ozomona eza lokola sans se rendre compte ozape ko créer sous conflit mususu pona conflit mususu. Alors ou au décider otangi komba mutute ozeli ndenge kobima na ba réseaux sociaux ou otangi ba komba batu nyonso okoki ko banda ko sala live te ko pesa conseil na biso nyonso totika ko détruire baninga entre temps ceux qui bazalaki na ba groupe yozotanga komba mutu moko ezobima pe sans que neti yo pozo détruire moko ozotika ba musu ozo protéger bango. Mais sans yo loba yango wana entre temps yo yaka déjà na image ya mutu azalaka honnête na muta tsubo mbeli na muta tsubo mbeli te oyaka na image wana mais image oyo zolingo bimisa siko awa ezobima bien te envers Mervyn parce que ceux qui bazalaki bango nyonso il faut bimisa bango nyonso. Tu ne peux pas choisir Mervyn so aussi ça peut na zo maloba s'il vous plaît okoki ko yate obanda ko bimisa Mervyn comme si yenda za instigateur ou non okobimisa bango nyonso ou okobimisa mutute parce que biso pe communauté tokoki ko accepter yango te ezobimisa crédible te binanga ko citer mutu moko ko citer ba misusu te ezeloko ezosalanga ki nazala crédible te. Je m'excuse pour ça na ndenge d'après bino au monde qui n'a protégé misusu mais la famille eza tellement grave parce que il y a même des voice oyoyo so ki moi si à Luison ameki ba ko se wa opesa ye téléphone à mobile na ye je sais que ako balancer yango boyoka bandeko o ba ko bimisa bango mais na boye bima na monoko nanga bo excusenga na moni que je ne suis pas capable et bima na monoko nanga ya matondo zelana kita parce que opekisi na solo lina yo déjà na privé moi na moi yo OK na kiti zelana kita na solo lina yo mo la kinanga na kiti ko matsanga lisute parce que mafute ko ya ko matanga na panzi na ba audio yango pardon solo li déjà nini makambo ezali waya mutu mama leki abane za mwana na biso akufi bandoki oyo mpona kobomba bango bandoki oyo ifo tobimisa bango libala bandoki motema pasi motema pasi mama leki abane ezali waya mwana matondo bimisa kaka sote bakoya koyimela ngai pa mama matondo te parce que congolais baluka pampamba congolais pa baluka pampamba ngana okoko continuer live ote ezala ngai tende na kotanga bango leurs audio eza na téléphone ya Louison mwasi na ye aozala na makambo nyonso tu na maboko donc boyebake ate sali 10 jours bokoyoka ba audio ekobima ya pesa ye bokoyoka ba voix bandeko na biso abasi ekobima na lingi te ebima pa na nga so epa na bino bomoni ke kotanga mwana abotana tata na ye kobomba bamsu eza injustice na t'excuser na wana mais elle est dedans donc nga moyena tanga ngo na monoko na nga izana moni mutu mwa ko matondo lisokono moni mutu mwa ko melinga oh ufinga pour nini moni mutu mwa ko melinga olola na bango yaka ko contacter bango nga na okokate na lo badise ko na kita na ngina oh bwe congolais azaka mutu te c'est ça ya matondo est bon non papa la cause loba oui baby zana d'accord papa merci na opportunité invitation loba yo pesa ngata bi minute na partager na vous grand merci cousine jana kanga micro loba loba papa
na osenga yo kaka pour la prochaine fois so ko jiba dossier ils a très grave je dois temps vraiment balusa le Rosette non mon été balusa le mon ayou mi tuna ba question est-ce que na ya ce qu'on se sentait vraiment vous a bien la fois dernière parce que la fois dernière tu étais vraiment bien parce que y ba mot par mot il fallait utiliser on a touché batu ou balamaka. Alors, ceux qui vraiment se sentent vraiment bien testé, s'il vous plaît, maman, non, papa Blacos, na se senta qui bien, mais sauf que ezali ndeti bateau ba eden de quoi kufa. Eza un peu différent na o abiso awa. C'est là papa nanga. C'est pas que na se senta qui bien te. Na za penza dans ma peau, mais c'est différent. O tozo lobeleza bandeko oyo ba contribuer na liwa ya moto yo. Nzoto na eto ebite za na malili ba jui décision mon côté eza penza différent. Na ndenge na ebeli communauté na ko yebake oyo pe abandeko benga koloba ke tindela bato wana mbongo yo sala ka ba 9000 ba 10000 okwa ko sala ki to yo ki sa moto wana soni mosalité ezelo mo eza petete papa eza petete limbisanga papa Blancos. Non pas de souci, moi je te fais confiance. Donc courage, peut-être la prochaine fois on va remettre le fou parce que yo ya kana ba nous allons toujours dans la suspense donc merci beaucoup. Courage à la communauté, mes condoléances à la communauté congolaise pour soutenir la famille à l'horizon. Courage Nabino, les Agagamara, pour mon abattu, Moninga Tiki, Vinaye, et Batubazana Bamona facilité, Yakomata devant Batu, et Koyoka facilité, Batubazou. Ça vraiment, ça reste à désirer. Merci. Ok, merci beaucoup. La famille, je sais que vous êtes déçus par rapport au comportement d'anga, mais naïbi ba congolais de bozalaka. Ezali kambute ya kwa ngana mbisi ezali kambande kwa kufi. Et kobimisa ba complice na bango par rapport ya bandeko o toza na bango eza facilité. La famille naza la selte ya moto ayebi bato babande ko harceler. Ba tiktokers ebele ba ebi yango. Botika bango baloba ba kombo na bango. Boloba ka teke za ngande na loba ba kombo ya bato wana. Précieux trop de toi, trop nini de toi, mais esilité tito comme na pourquoi boromona bato baloba parce que la cousine wana aza awa. À comprendre que ngana roloba te. Donc a roloba ngo pa bato mususu et puis atape so cousine wana lobité. Ba audio, il y a des audios, il y a bandeko o bandeko tindela ye. À Louison, tala mutonga lobi boy. Tala muton moi si na ya za na biloko nyonso tout. Omoni moi ça Louison aza na biloko nyonso. Donc até l'équipe a 10 jours et l'équipe a kundie kaka l'internet a boroyo ka ba voix mutu moko oyo bandoko bimisa. Eza ko banga mutu te mais eza douania. D'accord? Eza na ngote non eza ki na mizongi sima pona makambo. D'accord. Maton déjà délire na yo to zano na raison ba yela ngonga yi. Muto azana ba voice wala bobenga mama Bernice Boss na 07 53 86 66 13 na bandeli 0033 7 53 86 66 13 tindelanga ba voice wana ba mama Bernice Boss 12000 esprit na banga kate na ko panzango ato ye babango mais botika mama Matondo tranquille et ça délire na yete biso bato ba pétage Deboye Langa. TV5, bonjour. Bonjour. Donc, Nana Loba Boya Matondo, mais dans ces cas, est-ce qu'on a comme au monde en Kambango commis tellement sérieux que Babilo Kwezali, ba combat Batoueza. Mais je préfère famille Oyo, ba agir na niveau na biso ya réseaux sociaux parce que maintenant ils ont deux côtés. Ils ont côté famille, na côté réseaux sociaux. Yé moko luzo banda lobake, baby bino bozala seconde famille nanga, bino boa deuxième famille nanga. Donc biso toza lokwa deuxième famille na ye tant ya ko agir nde yango makambo eza moto to yeba pe to arrêter yango mais le fait que bango ba bombe komi boete ba komba ba oyote ba bimisa makambo nyonso to yeba ba komba bato ezali parce que Louison a bloqué les messieurs omoni ndenge zaka oza ko harceler nga na bloqué au partout ngasko pona la kisa OK non bloqué nga zano na l'action atinda pa mutu moko a TikTok tant atindi pa mwana mwasi atindi lisusu donc basangana ki 3 donc bakomi 3 basololi likambo yango bakoti contact na Louison bakomi kolendisa ye bakomi kosola na ye ba protéger pe vidéo pona kotina ke apesa mbongo allez moko na bango ajo atindeli mwana wa munoko awa zaka awa atindeli ye pe donc ye pa zaki nango kawu
Luison atapa po ye aya senga mbongo donc yaza le kiri ya batu oyo ba yebeki ke Luison so rapesi par wana ba ko kabola yepe mwana Mervin yepa ko zwa mbongo donc parmi batu ba bomi ye pas na kati. D'accord, ya matondo siko démarche nanga eza boye. Bino bato boyebi déjà que bozalaka na conférence wana bo parler bolobaki likambo mbongo. Réunissez-vous, bo fongola panel, boya, bo dénoncer, to trouver solution. Parce que le fait que bozo wangana, to bozo linga kobimate, leur famille kobimisa bino, façon to kolapide bino, nasi même bino moko boro luka bobi bomape. Biso baby. C'est mieux ce qui explication qu'on faire comprendre la communauté parce que la minute toza moto ce qui explication on peut sa communauté ça c'est le moment toti ke libino moi journal lelo vendredi lobby samedi pour se réunir ndenge bokotaka conférence wana ce qui bobosani bo se rappeler parce qu'à un moment donné ça fait mal. Boy kanisa ke ka famille moderne pasi biso tout ana pasi comment na ndeko mobali et puis batu panel nyonso ezaka Luison na kanisa loko eza nango lokuta na kanisa eza matondo TikTok alinga boete omonika nde communauté na biso to cha Luison TikTok pa komi ko republier ba biloko ne nyonso biloko na oui ngape na mo republier ngo pour que batu tout ezala alerté donc likambo ekomi alerté la famille pour mona ekokele na ba communauté motu. Baby, soki ba vidéo ya Luison ezaki pa batikonder ke alingaki ami bomate. Mama oyo yoza na zando peka 5000. Soki Luison ba vidéo na e komaki pa batiktoker ke alingaki ami bomate. Pourquoi? Parce que il gérait ça yemoko. Abandé ko gérer ba vidéo na yemoko na bato bazaki na bitakalani. Mais tant ba Monique azo pesa te, azo sala pa moko te. Yango moni ba panzaki nanu pa ba proche na ye. Et ba proche na ye o baza bande ko na biso ba congolais. Ba kotaki na contact na ye. Na yebite na kati na bango contact wana ezaki. Koloba na ye apesa mbongo pona ba intérêt na bango to koloba na ye. Oui, ezaki ba intérêt na bango. Voilà, Yamatondo, c'est ça le problème. Même si ezaki pona intérêt na bango te pour sauver Luison, venez nous donner une explication claire avant que la famille arrive. Parce que là, la famille va bimisa kombo na bino. Après, oyebi communauté onde ba balole la bino ma papa. Boko finga makito konasi misusu boko lukabo landa Luison. C'est le moment. Je sais que bande ko na biso ba TikToker boyebi teke Luison ando sola na cousine na ye. C'est que boyebi onde pananga. Bino boyebi ke makambo yo ezaka bino na Luison. Non. Luison disait tout na cousine na moko na Kinshasa. Abande ko beta tout. Kaka nenga bande ko yo yebisa bino ke akomi boma parce que bino tout wana abande ko yebisa bino ke akomi boma ndenge pa ndo yebisa cousine na ye ndenge ta lo bai na cousine ye ke tanga bande ko traiter na batu wana azaki na posa ko boma te po ayebi ndenga ko gérer mais tango koma na maboko na bino bo sala ba scandale na ba TikTok ayebi ke vina yebi to kita mata bo publier yango azaki na posa mi boma et abando on joue toujours ba conseil donc Luison atiki binote atanga ba kombo na bino nyos bokota na contact na ye bo solo la ne pona oluba na ye na likambo mutakala famille na ye yebi donc famille na bango moi so dan non alalité donc famille ya TV5 omoni pona ngana oloba ke bande ko na biso basi ba mitema mabe. Tu sais, la démarche Oyo Sala qui joue on a pour Tantine ou en Canada. Ceux qui vont passer la peau dans Luison Castonga to te mais ça est lo qu'on a peine ça. Omona ba sali en oté ba e bango pona bango ba saton kete ke liwe koka koya. Matondo na kolala baby tito yo yebitere bato TikTok ebele ba na kolala ndenge nini mama leki abana motema za ngana dana ngaso dana lingaka kolala na likambo te ko kati le na kombo Yesu pardon baby oyebi bango baby batwana tolobaki lobi ezaka bango échanger te échanger te lukuta mais non ce qui ezaka bango auto ben na privé ba matondo na keili mbisa mwana mama la pete dano no matondo ngana zaka na ngaso da mama leki abana na koka kate mama matondo ngana zaka na nga ex ndumba tolala kana nyongote lelo na ofungola ngo naza na nga ex ndumba na kokoka te kolala na likambo na motema no fongola ngo kaka fongola nazo kende na live nanga to sololi na te ka fongola ka panel bondo babotika matondo na tolinga keka na kimia na ya memela biso makambo bien TV5 na biso to misana pardon
Moi je le bien fungola le bien nini yango ko fungola le joie kimia famille za matanga nzambe nanga moi so. Te makamususu pe ndoi makamususu pe so eza na moto boya. Mais ça esala maboko. Poso to tiki yango. Et ozala bien te malamu ebimaka to makambo eza boyi. Déjà non, et c'est l'ima qui verbalement. Mais ma congolais, ma condimate, ma matondo. Ma congolais, ma verbalement, te baza pour ça ba yoka ba. Ba yoka est preuve, c'est ça? Ils ont confirmé. Oh ba yoka boka nef sabino ba audio eza moi ça Louison to obinisi la bino parce que tout eza na téléphone à Louison. Mais famille ne mutu eko yebi sabino ba nani na cousine ndeko nanga je sais que tu es là ngano to sola ilobi na musala omoninga ke naza bo mama ki congolaise kati nanga na koki nanga koloba te donc oza libre oluka muto lingi mais kokende pas donne note pardon kokende kuna te na pétition yake pa na ngai mama tondo apesa nga matière mama tondo et bon ne motakimia mama tondo na ozwa maîtrise après matanga nde na oloba Mama tondo ozana retard. Bomba mama tondo yango déjà kala. Ozana retard. Azwa yango déjà oui. Non. Azana ba audio, azana moni ninyo o Louison atika kiwana. Ezali na ba voice nyonso na nde ba bande ko zongisa. Azana ngo nyonso. Azana ngo. Mutu akimia o cousine na ba mboka nyonso. Oui. Exactement. Marlène. Omoni Marlène okendele na eloko mona na makambu moko akimia boye na boye mais soki eza Marlène te so oke pa dono no okende ko yindisa so oke pa Bernice so okende ko yindisa so oke pe pa papa Blanco so okende ko yindisa donc ekoza mabe makasi ma chérie toza no na matanga normalement na matanga nde toza boye toza na droit au sa biloko tozo sala te parce que eza lokwa tozo finga ndeko na biso nalali nanu te mama leki abana biso ba ex ndumba tolala kale eza boye yo soko zoloba makambo oyo nga nazo solola na kuzete ser propre mwana tsuka na bango na yaya ne depuis lobi yo soko zo bomba nga naza na ba audio naza na batu nyonso bazalaki complot yo soko zoka tolobi yango lelo ngana yaki nango depuis lobi ngande na bingisa kili waya mwana oyo atikanga biso ba ex ndumba tolala kana makambo na motema te boni boy ko mama leki non nalingi boye toza bande yoka toza bande est-ce que vous comprenez makambo bande ko nini wa kufi azande ko na biso te non nalingi boye nalingi to pelisa moto te na internet tandis que ndeko na biso azana na mali amatika nalala pongi na moni lokola yo saint esprit kiteli yo mabelelo ngana zaka na eza bakamase kuite eza ke na to pelisa moto na internet na ndeko azana malili to bomba na peut-être ba ndeti na ndimi na lobi boyo to solola na ku yo sololi na kuzenga na solola ki na leki ne propre libumu moko na yaya ne propre na mama leki amwana amataki na live nanga lobi baby tozalaki na yo mama leki ne propre amataki na live nda pesa ki na matière toko yebite yoko bondela ngabi to tozala biso ba ex ndumba na kokende ko sopango kuna yoka zwa kimia la famille boka ntsate ndenge nazoboya moto epela nazoboya pour la protéger mutu moko bueno nalingi te to suja nzoto ya ndeko na biso parce que ekosala lokwa topelisi moto na internet mais ndeko na biso aza na malili biloko bozo luka la famille il y a des audios mais nalobi bozo welela koluka eloko ba audio ezali ya ba voix ya ba TikTok ba audio nde na kobimisa te naza na 3 naza na misatu biloko eza nango mais ko nande ko ndenga za malili na a to ya ko swanela bolingi nini tozala na respect na nzono na la famille mama leki nakia kolala na koya lisusu te nakia kolala koso bapesi mutu lokola ngai to da nono me tokopanza ngo mabe na TikTok ekebima lalala yango ngai nazopanza lobi pas nakopanza ngo lobi parce que nga naza sanduku te kobomba makambu nakopanza ngo lobi naza sanduku ya te tozosalire nini bango babomie Mama tondo pensez que c'est Zaki yo. Matondo na problème sérieux là non. Tala mama tondo makambo yo bandeko baza na internet baza ba hypocrite. Change moi ma bé hein. Bato baza na internet baza vraiment ba hypocrite. Lelo yo
bato bakoma kolela lizo batiena bafoto babimisi mais kaka bango bato batuki na liwa kaka bango mais lelo basali ba hypocrisie bakoma bima boye oyo kuna soki nani wana wanga oyo nani oyo mususu wana soki awangani oyo koto ya wangani babimisaka topanzana na bango kaka wana surtout epananga soki ye ndebe nakana topanzana na bango toyeba bango baza bato mabe bambuma mabe na communauté topanzana na bango bokolela bokomata baminiatire les mêmes personnes wana bango wana bazokende kosala balive kuna Luisan tozalaki bien tozalaki bien bozalaki bien wapi kaka bino bato bomisie naamona kutelo izalanga na aya kutu wana okobimisa ngo okobimisa yama matondo ya sambelaka ne bapesa ngana eza likambo kosambela te mutu aza na matindelanga toko tobimisa bino na poisa tobimisa bango na poisa babambuma mabe na communauté baobimisela bino bakombo bomonaki eza bakombo bato mosusu boza choke misu bobanga mpe oloba nani obanga ngabaosenga bakombo wana obanga bango nga bernus bato bino bokalkule eya bango te eloba nde bato wana bino babanga nga babimisa tokolobelaka bato yango wana baza banzambe te bazala banani ana 12 000 esprits tobanga bango mutu akuli tobanga bango la plupart ya bato boza na live nanga boza baproche ya bato yango nga kutu na bango nyonso wana na sola na ete na bafille nyonso bakotangela bino oyo baaudio ekobima bakosambwa naza na mutu nabengana na ete naza na mutu nasololaka na mama tondo oza na réseau oza lokola nga na tiktok oyo nazalaka esu na bango te balingelanga bakitisaka bakokanga te biso ozalaka na kala nazalaka na kala me na lungwa mama tondo nakoma lokola yonga moko bapesanga na panza bango tokata bango kaka mikemike tobeta bango baobi ezala tata mwasi na biso ezala noko na biso ezala papa na biso bobimisa topanzana na bango famille kata na kaka on dirait kolala te on dirait kolala te ba cousine bakobimisa tokoyoka ngo biso nyonso tu epai ya ba live kande nga na okabwana bino boye na ba live makambo zeko kobima kuna bokoyeba banani bokoyoka tansu na baaudio ya bato mosusu ya pesa bango te ngai na kosala boye te mais po soki ebimi koza bokoyoka bato baoloba et puis à partir ya wana boyeba ndenge osala namoni ndeko mosusu azoyebisanga matondo yuma matonga aza yanke ya tongo mais na okota te na makambo oyo okota te bakoloba ngo ntango ekoma bato batya ba voice peut-être voice moko ekobima na part na nga donc bozala bien nga na part na nga niveau na nga yango oyo naki yuma na nga na ndimi yango mais eza makambo ya niveau na nga te ekebima na monoko na nga te ekebima